de Ibrahim ya Nzambe représentant ngula Nzambe na nyonso mobala munganyama sorte pigeon vert biso tobeta banzemo na biso ya bato mosusu te boza toza Londres bosantiki biso mpo biso toza danger toza fort toza puissant donc osana te donc bombote kaba kofia ina bombote ebele na nanu nzongo tiaki na suki na nga wana toningi ngolgane ozala pembeni. Ah ouais. Je m'appelle Anaconda, chanteur de chant mes premières voix. Président Ibrahim Nzambe ma Charlotte, Jean, à Londres. Donc tout ça wana bana Londres, poto bo bana na bino te tozoya. Ba ba beta ba nzembo batu. Na ça les savoir. Mais ok biso vraiment tout cas présence na tout ezo sala ba nzembo. Tala lelo mo ba bilo kwa danse. To ko bwa bango baza ba yuma ba ibiri ba ngombele. Abata kuru dimba mais biso to baki président ba ki tozala bomoko po lobi to pesa éducation na bato bazo ganga mapanzi kuna. Donc tout ça ko boté ba moto la salon de pesa tango. Eza pena gete na tango. Yona c'est qui dit moment ouais pesa tango toujours na temps pesa tango kafu na kafu toni twingi gorgan il get ses samba na bitse quoi vous avez bien de chance de calicolo la voix des anges donc les abonnés bino bo sentir travail donc travail à haut niveau quoi tu éviter tous les rames kolongo donc ça va inda ubeba mabe na bitse quoi bana photo bana Londres basi surprise ça obozo yoka nan c'est ba surprise pesali donc comme retardement quoi habitué yo beta ya yo balobi oyo alimentaire na bino yo anti-flamme yo bambote kaka na bana ya Londres balobi biso tobetaka kaka ya biso président lobi tobetaka kaka miziki ya biso biso tobetaka ya biso yo so betaka ya bato okola ndeni grand mouvement apesa ntango mbota tu epa ye moko Ibrahim Nzambe na nyonso biso ozaka na bulo tokembisa kaka yo oyebi kaka ka ndenge olobaki idéologie nzembo ya motu te nzembo ya mouvement nzembo na yo moko ka ndenge oyembaka voi ya motu te yango nde tosala tolandaka structure na yo bambota tro epa ma Jeannette Pigeon ma Charlotte Pigeon mama Charlotte Pigeon bambota tro apesi mpe bana mikili bana Londres tout mbote toza ya bino président Iva bambote na wana donc biso to bosser quoi donc bana Londres bambote to ni twingi Maman Charlotte Pigeon, il y a un Patrick Solo Maka. Ouais, merci à trop, bana Londres, bana Panama, bana Hollande, et puis monde entier, Amérique, Europe, Asie, Océanie. Bobo japonais, porte-parole du chef Anzembaka, Abinaka, et puis à Lobaka. Biso travaille toujours, Pessantango.